rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Il y aura le combo. Donc, comme je suis vous avez yo qui ont beau sentineti ba finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. Mbote ya mino balandi ya image ya Congo. Merci ebele na ba fidèle nyonso ya émission Coin du Courrier, ba fidèle ya image ya Congo. Bato ba pesa toujours confiance na la patronne na son na simbi micro, et ça toujours pour quelque chose. Lelo lisusu na kati ya Coin du Courrier, émission la biso ya curiosité, émission to suite au message kozwa moi quelque chose. Donc ce qui est leki kaka, ce ko gratter sur lito ezaki pemel, mais so tie lito par l'opé ezali na okaka. Lelo sous tozana invité moko akoma déjà permanent et pas na biso invité oyo azana charge ya papa Flori photo na Londres, babi invité nos en charge ye na zuye lisusu mobali ya Marie-Jeanne na Londres, moninga papa Lambert, vraiment invité na yo o lobike. Soki batu msusu bakokoka tenga na kokaka charge na yo yango yo toza suna muto alobaka obozaka vraiment na besoin oyo kaye azoloba nini pona likambu boye alobi nini pona oyo boye vraiment toza na ye azal susu ya représenter te boye bié papa bonjour. Bonjour maman journaliste na sepeli mingi passe aux matin vous allez pendant moto azoloka information dans la source mosana bino zawana nzambe apambola yo. Alors, au moni, maman, pendant que ça me coupe pas nayo, ce qui Lazare a c'est quoi qui pour parce que Lazare qui a mis à hésiter, bateau bah ça trompe pas kanango. Lazare a c'est quoi qui à cause de malamu oyo ba grande sœur de bateau ça là Marina Marti collé ça bango. Donc ko tikate ko pesa mbote na bateau bazo sungo oyo ya nzambe ba ko sunga. Ope ya nzambe te ndenge bazali. Il faut tous mettre bango mabanga te mais tous on signe reconnaissance nga en tant que musai na nzambe na pesi mbote liboso na papa Flori photographe munene na kati ya Londres o ya zui kozwa motokola nga na charge eza facilité il faut na nzambe et longo na mama Marie-Jeanne bolonga ina ye mbongo tika de tout la mbongo na yo dollar euro elanda yo nzambe apambola yo. Parce que ceux qui vont voter, mais mon seul salaire maté. Parce que awa, mon salaire journaliste, c'est des moyens, déplacement, tout. Beaucoup d'informations, papa. Mais bah journaliste au bazar, ne bazar au tam la souffrance. Beaucoup de mangoté. To côté quand tu c'est mon mambote mon nene, na mon landi mon d'ailleurs maman Marie-Jeanne mon bongo na tête diaconesse. Diaconesse nzambe pambola. Diaconesse benza. Nzambe pambola yo. Maman Florence Fatima américaine na kati na Amérique. Alors chaque temps d'ailleurs bagi na personne numéro na beaucoup na pe boso na kati na ye parce que alobi amona mwasi mo courageuse tukola yote ozoko kundola makambo ebombami nzambe apambola mama Florence Fatima na mboka Amérique pe américaine to bosanite mama moko azali na Allemagne comme on est maman Christine Kapinga alobi ye azali molandi munene na yo mama Yvonne ndenge mama na linga yo na monate liboso nzambe sima ye alobi mama wana ndenge nini mama na bosani yo te nzambe apambola yo tula bairo na ba dollar na yo Yvonne la patronne yo azoluka peli sungi bwaka ekene liboso exactement lokumu na nzambe to tikite mama Hortense magasin na malade na mboka Grande-Bretagne bazé belé mo otanga bango te nzambe abikisa yo pe guérison landa en tant que prophète au nom du Seigneur Jésus amen. Vraiment, wana ezaki ba remerciement ndenge na lobaka kapa biso mabange za raté za na remerciement ndenge muto asali obola mupula nini tozongisela merci ne to lemba kolobate merci na grande comme merci na Célé Dibois parce que bango ba pesa biso mbongo na bango ndenge baza zo lela trépied boye baza Célé Dibois baza bi maboko pasi wapi trépied zate lelo papa nanga ki to solo la lisolo pesa mo mutuya babi nanga yo sinzili yo mokondo yebi makambo lobaka ozako fando bite mikolo ezali kamboy. Mais oye bibaki kaka 2 jours na jet set. Musali na nzambe. Oyoki. Nayoki yango. Mais na G7 na kolobela yango. Mais nalingaki kotuna motuna boy. Awa na Congo démocratique, peuple congolais bolanda ngai. Kombo na ngai prophète John Gefa a la mort de Jésus. Jésus a koufaki pour la vérité. Et moi, na kufa kaka na vérité. Nalandi solga moko ya pauvre président Laurent Désiré Kabila ava kufa na monoko na lobaki ne trahit jamais le Congo.
ne trahit jamais le Congo. Et si ka amena ezali epema ne sika ya kimia azela enlèvement ya nzambe dans goya na kanisi nzambe mo azali mettre état de circonstance ye mo yebi mo eto chez bato zate mama tuninga solo lobi likambo G7 ebimia wana oki bato bazolo bate yo en tant que sindili olobi nini oui na kolonda sindili na makomi na nzambe. Alors Ézéchiel 33 verset 1 7 à 4 lobi fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la terre. Alors un prophète a toujours sentinelle. Un prophète, il prend la pensée de Dieu pour transmettre au peuple de Dieu. Un prophète a d'ailleurs moni bo conduire ça na monter avec la président de la République, gouvernement, ainsi dit l'internet. So ka mo mboko tamba na monter loba ainsi dit l'internet. A mon église so ke bien tabi ainsi dit l'internet. Mais ngala linga ko tuna ngai mo tuna boy. Nani azali ba vrai opposant awa na mboka oyo. Pour j'ai pas mis opposant. J'ai pas mis opposant. Nani na développer yango. Motuna nanga ngo tuna ngai bo nani azali vrai opposant na mboka oyo. De soko tuninga yango et puis na ko développer yango na suki wana. Vraiment wana toloba nini ozana lobati na yango to changer kaka question. Mais liloba yango atango tuninga vrai opposant na ko bisa kati na bango. Mama yo kana bisa yo opposition. Ça vient du mot opposé. Opposé ça nini ozo telemelo ko moko pratique moko songolo. De ba bengi opposition. Opposant à ça la pouvoir te. Quel que soit passe, quel que soit problème, quel que soit nini ça la pouvoir te. Voilà on dit maman qui a opposé solo. Mais na ko bisa yo obtenir la décision na mo qui a ali véritable opposant. Et puis deuxième véritable opposant, ils allaient papa Honoré Ngwanda. Et je vais développer ça. Na ba G7 yo, mais na lobi na yo vrai opposant. Hein? Ils allaient Gabriel Mokia na mboka o motako sabinote. Hein? Tala. Mobuta ba eloko moko impère miso ga. Biso pe na Yesu miso ga. Hein? Opposant ya teke lelo fingi pouvoir papa na poko abengi na kinga kato ko zambong. O fingi Mobutu lelo papa abengo na mongalia moko zambong. Ça qui trahit qui? Qui trahit qui? Un vrai opposant à ça là qu'on a pouvoir en place et n'a pas développé. Ils ont engagé cet opposant. Bah G7 bah ça il a pouvoir en place. Bah G7 bah c'est enrichir na pouvoir en place. Bah G7 bah ça le kola état autonome montant dans cette négociation lingi kati nango. Hein? Et là bah moni pouvoir les autres quoi. Bah moni pouvoir les autres kende. Pourquoi bah G7 bah longo? Ce ne sont pas les opposants. Ce ne sont pas les opposants, maman. Tobanga Nzambe. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir aussi l'obéissance à Dieu. Bango de la constitution. Ce n'est pas Kabila lui-même qui a fait. C'est Bango de la constitution dans le Parlement. Olivier était président du Parlement. Bon, tout le temps, il y a 4 ans. On va s'en poser Moïse Katumbi. Nani a richi, c'est Kabila. Les autres sont comme un milliard, c'est Kabila. Hein? Il a géré le province le plus riche du Congo et d'Afrique. Hein? Bami tukendenge ndenge ba or ba diamant ezo côte na Zambie. Mboko ezangi contrôle. Mboko ezangi impunité. Hein? Les là combien opposants? Qui vous a dit que G7 est opposé? Ce ne sont pas les opposants, ce sont aussi les coopérants. Mais azala qui n'est déjà mona ki mambozo kende bien mettant à moni que non to sukana awa ndingi nanga to bima na place o to zali to sa no ngam na bisope. Tamba comme na ngam no bango. Ba comme ba vrai opposant pour ba telemele siko bazalaki yango te. Ah mama Yvonne ngana zo mono zali pende église au milieu du village te. Sona landi penza ni na yo net za côté moko. Hein? Maman! Mais le contraire, à côté mon bazo, bah né yo nem tout ça à côté mon. Nazali église au milieu du village. Qui a pas d'homme t'équater. Ngwanda. Na ko développer bangoti. Na ko développer moki na on a bisa vrai opposant. Au moninga, je n'ai pas les relations avec moki. Moki il est à Kinshasa na pesa tambote. Na ko talemba moko na prison makala. Na mona moki na pesa mbote tena ni bulletin. Ngwanda ye na Mobutu basali na bomengo na bango na ba milliards na bango. Na dimi opposant voilà. Mana ko développer te mami Yvonne. Tikanga na loba mama Yvonne likambo nini? Ah! Tikanga na loba mama Yvonne. Na ko biso makambo na Ngwanda na biso noki ba vrai opposant. Mais moto ko biso ba G7 wana. Bango tout bazaki na pouvoir. Ils ont eu l'argent, ils ont bouffé avec Kabila. J'ai dit au président de la République, la nature vous conseille. Hein? Moto a Jésus.
c'était Judas Iscariote, c'est ses frères. Oh, bah, baki problème na ye. Conseil spécial en matière de sécurité, Moutazaki na Kabila na maison, na maison présidentielle. Il connaît Kabila, il connaît la République, il connaît la sécurité de la République. Ayebi, constitution lobby président retient 2 mandats. To lingate. Hein? Et que ça les mabongo. Il faut battre pour une élection, battre sur pouvoir. Tant que Monique Nini, maman Likemba. Et so bana baso kwe mama papa mama kwe yango mo ba bendani basra jeune basaki na Mobutu ndenge basaki na Roland Kabila ndenge basaki na Kabila ce sont les mêmes gens les ba opposants opposition à bangwani yoko opposant ba bana Kabila likango opposition na bango ba critique gouvernement oyoka mokolo moko ba yoza na kisasa ba critique gouvernement opposition na bango ba galoko tozo ziani kaka dialogue ezate ce ne sont pas les opposants bazaka bato ya pouvoir ba G7 wana alors soki na biso lelo ba véritable opposant na mboka oyo ezali Ngwanda et Mokia na kena Mokia combattre régime de Mobutu Ngwanda au pouvoir yoka si monde Mokia est intelligente au moins gouvernement na biso so ebika ki Swahili pa ba cho PDG oyebika kolobaki ipika masasi inasema ina direct utial pour bato dans mboka na bokoko na village natal bazo yao bango na bango bazo renye bazo tonga bandako lokola mayebu yo zali lokola ba villa lokola Espagne na Portugal lokola mayebu mais ils vivent au village parce que na monoko bango yo na bakatange et yo bisango lo basa na 4%. Et puis la question Moïse Katumbi lelo milliardaire en dollars azimbo ngango wapi hein mais yo bilelo opposant ceux qui a bossani Kabila les alliés hein c'est Kabila ndé asalié Kabila ndé pouvoir Kabila ndé asalié lelo à mon gens okoya hein et s'il il faut changer oh to boy bi ba immigré ba ko kunza biso to boy bango ben filtré na mboka to boy bango Kinshasa Congo ba sali to fungo limite to boy ba immigré. Hein? Loi mboka yo bisation nini pour la président de la République papa maman autonome congolais to boy ba immigré ba grec na ba libanais ba binsi mo matoyi boy ba ko to boy ba biloko wana to ko ndimango mokolo moko te ko bisango poza na kena Gabriel Moka Mobutu était mongala et Moka était mongala et puis na ko biselo moto kende katina yango Moka amoni régime Mobutu ezaki kama bete et ko kwena ba 70 quelque à telemili yango Mobutu akanga ye atiana wapi na baboloko abimi atikali intact n'a pas changé Kabila père aye to ndimaki ye aye na mabore ya kutaki rébellion ameko bon sabité papa awa boité pour Kabila le père pas kamati Moki atiena prison à cause du Congo. Nous avons les vrais Congolais, nous avons les vrais opposants à cause de Congo maman Yvonne. Ah Kabila père bimisi tokena Kabila les fils aye akanga Moki ata 5 fois 6 fois. Et moi, je vais changer le langage. Alors, le Congo est changé. Congo a une élection. Tout le monde a un vrai opposant. Et on a un exemple. Badi Banga. Le pauvre Badi Banga, et puis, parce que, bon, je ne peux pas comprendre avec les chop. Je les voyais à la télévision. Ils critiquaient le gouvernement. Eh, Babi, yo, moto. Il y a un autre type. Kenena kuna na Kigali kenena Uganda yao ibembe tokundai okoba mutana poza hein Moki azo résister na nini Moki azali na vision azali na vision mboka oyo mais bato bakondima Moki ya plus tard les loté na kumisi Moki ate pa mongala te ngai na yebi Moki ate sika azali Moki na yebi Gabriel Moki ate na télévision na yebi ete na pesa mbote te na prison bala moko to sura makambo te alors nzambe azo yebisanga tala moto ko bundila kati mboka yo un vrai opposant ko balelo ezali Mokia oyo azali kati na yango pe azokende nzambe apambola ye toyebela ko ngana bakanga lisusu balemba ye bakanga lisusu Mokia balemba ye et motazo ba vérité ezali Mokia ta la vrai opposant ezate maman ofingi Mobutu na tongo pam na poko bengio na akuna na mongali ma pesa ba carton mbongo ofingi Kabila na tongo papa abenga ngati okozo mbongo bafingi ça ce sont bato lokuta bazoko sa peuple congolais il faut dire la vérité rien que la vérité et ni on zo prouver que Mokia nda lo ba vérité Mokia zo lo ba vérité zo la habilité maman na ba télévision na ba radio azo ba poli kama mboka Mokia azo mbonga te Mokia n'a pas l'argent au contraire pouvoir en place boto le banda ko na biloko to Mokia za na lokote et Mokia c'est facile ba zoyer baninga to ba koti ba député bazo benga bango yongo na Mokia kende Mokia za na objectif na ye cité na noté mwana azo Mokia za mukela mboko
moki azali makasi munene moto makasi na mboka badi banga basolisa kete basaki yena badi banga biloko ambwa soko le préparer mbango tango yale biloko ambwa saini a préparer mbango akemboka yeti moki atikali azo continuer katina yango alors toke na honorer Ngwanda pona ngai na komona azali vrai opposant lokola papa wana babengaki liboso na tango mubutu Terminator ezali moto oyo asilisaka bato nyonso mais tokojuge moto ripamba tokojuge te parce que Romains chapitre 3 verset 10 personne n'est juste devant Dieu mais il est Terminator mais pouvoir en place siko ezali Rambo 4 Rambo 12 kutu il est Terminator mais Rambo 12 entre Mobutu na régime bangwana no ya bango o baboma mingi banani o basala mabe banani o bakena passe na régime place pourquoi balobaka nango te kaka moko kabila ko kende ale babani ko bona makambo ba wana baza mibali te baza opposition te Ngwanda ake exil malgré makambo tout elekaki mama soki Moïse akotaki na ndako ya Pharaon te bokola ete alanga ko combattre Pharaon te akoki ko bundisa Pharaon te pour secret nyonso zaki na ndaka kata Pharaon c'est comme Ngwanda basimi pouvoir à place basimaki Mobutu na puissance na makambo nyonso alors Ngwanda qui etango akei Ngwanda lobi na kotrahi Congo te comme Roland Désiré Kabila aloba Ngwanda zali premier opposant yako dénoncé partout mboka ezali na occupation. Qui a eu cette courage là même au Congo de dire comme papa Honoré Ngwanda nazo kumisa ite wana na libanda na kati ya to kati libanda maman tala Mobutu a 32 ans de pouvoir parce que internet ezalaki te. Le monde comme eloko moko na kobenga moto États-Unis sikoti ndeto to sala sikoyo ya mama et ko na monde mo mbate qu'est-ce libanda ni internet simbaka bate et simbaka bayo kaka yango c'est le seul mot qui a lobi mboka dans occupation. C'était papa Ngwanda ibo fungula miso na bino c'était Ngwanda parce que Ngwanda a gouverné ki mboka yebi mboka ayi makambo kati na yango malgré cela Ngwanda zo bisatali kamezo le kezo le kezo na internet makambo zo le kati na yango malgré cela ils ont continué kati na yango. Alors tovandi malgré bampiaka ya Ngwanda papa exil passe exil passe poto passe quand les gens croient que pour des paradis lokuta l'argent est en Afrique mbongo eza en Afrique papa eza na poto te eza passe Ngwanda marqué yango basali ba négociation so baramota za azali wat ba génération Mobutu atikaki bangwana baza na pouvoir ba ministre nyonso Mobutu bazaki baza na pouvoir bato MNC oyo biso ba opposant MNC baza wapi bato malwaka nani nyonso wana oyo bakambinga oyo chop bazali wapi babendi bango nyonso bakotika lokwa Moïse na ndako ya Pharaon yozo dénoncer bango ndenge na dénoncer bango te parce que malgré cela Ngwanda atikali akoya te atikali na opposition na ye atikali na koloba makambo ya kati ya mboka et tel mutu même lelo abomaki bato même asalaki nini mpo na ngai prophète na kolimbisa ye parce que pardon mpe ezali na kati na Bible ayi kofungula bakongole miso combien? Nazuna frante ngala bingwanda, nazuna frante na sona Ngwanda te. Nazolo babilo, mama, pourquoi bino bolingi vérité te? Bande ko nanga. Soki Ngwanda sai mabe na ko mabe. Soka sai malamu na ko malamu. Na ko pesa ce exemple. Moto kwa Rubero, pasteur. Opposant. Parce que parti na ezali parti ya opposition. Mais moi je peux dire à Rubero comme un pasteur opposant dans le Ngwanda te. Na mboka na ye et puis na mboka na biso Congo démocratique oya yezani wana ndeko no pasteur kasi pasteur nazolo bate yoka na biso ya pasteur za kote ya bato te nyos yeso lobi na Matthieu 24 mingi bako bengama menga na yibi bango te eza sorta bato wana lui opposant est-ce que quand jour moko opposition opposant azo critiquer gouvernement saka malamu et pourtant peuple zo souffrir rien ya lobi ye pasteur Yerubé la lobby yaza pasteur, ye bazali opposant. Mais na mboka na ye kuna na Kivu na Kivu, bazo violer basi mikolonyos. Oyoka Rubé a déclaré en tant qu'un homme de Dieu que violer moi si na makasi, ezali strictement interdit. Moi si soki alingi yo mama Yvonne, soki kamo bala tempe abeto kaka boy, ozoka maya nzoto zo ningana. Ça peut se bijouer musika oka grrr mais soki moi c'est alingi yote tango simbi ye ozo kata bilamba zo yoka neti ya kufa et là on ambassade on viole les femmes par comme kata bato ba kingo na disons mboka na ye alobi tuti congolais azalakate ba kotane Mobutu bisengema na zaki directeur cabinet Mobutu biyamba yamba so ba congolais biyamba yamba ebote biso ngambo
toza pays moko hospitalier na biso ba pareso ba nyai na nzoto biyamba Mobutu biyamba directeur cabinet na ye azalaki Bisengeman ayi ko senga Mobutu na génocide ezalaki na Rwanda tika bandeko na ngai bakota Mobutu na bolingo na esengo nani akotisi bango tanga akotisi bango zonga na mboka na bino bangi kozonga te bamengi miel na basi ya kitoko ya biso na bafufu na banini batika tozali koloba likambo ya baopposant toza na pasteur toza na prophète John Ngefa bao batalaka ye bayebi ekalobaka nde boye me obi ndenge ozoloba na bato bamande kopesa o confiance koza mosala nzambe oza église au milieu du village donc otengami mpenza okeye olakisi mpenza lelo position na bien bien nako kotengama te nakoloba vérité nayebisaka bino mojour mosusu nini na 4 chefs de l'état balekao le président qui a construit la République démocratique du Congo, le long na Gabon, même na Poto, na Rubanga, c'est Kabila. Faut n'endima. So n'endima, c'est na quoi on t'a perdre. Pourquoi bino lingelo comme malamu et salami katinangote. Ouais, parce que quand même, attends courir zate quand même érotique historique, c'est Kabila. Le fils, Mobutu n'a jamais construit, Kassabou n'a jamais construit, Kabila n'a jamais construit. C'est Kabila qui a construit la République, son continent na ville, au Congo, on a des meubles à salir partout dans la République démocratique du Congo. So il y a un dimité, dans un homme de Dieu, il a échoué. Il a échoué. C'est pour ça que tu demandes papa, au sali na yo koki tika moto musako takati nango, on a connu mon perdre. Nazali église au milieu du village. Batouana na tangeli yo, ce ne sont pas les opposants. Na personne ba vrai opposant, ceux qui opposition. Makambozo na Kivu, ba sa telema loboko ba Gabriel Mokia, lokola papa Ngwanda. Bazali pe bato pe belé bazali bazo ko loba pona intérêt ya mboka. Eza mboka na ite ba Rubero wana ba tuchi wana. Toka lekola tuchi te. Bilongi na biso ya marque, soko moni elongi ya Gagame, okamati Rubero même elongi. James Kabare, okamati elongi na yo, okamati même elongi. Même figure. Et que ça n'était. Maman, même figure que ça n'était. Soko kamati un Rwandais moko uti koto wana ba tuchi wana bango Rwandais tuchi. O sangasi na bango ndenge moko me ba Sudan na bango et to koloba comment. Parce que soki adi mboka na ye Kivu Bukavu mboka na ye Kivu mboka na ye Bunya mboka na ye bazo kata bato lelo na butu na radio oyo bitumba ezo buna bazo boma bato kuna il est où il fait quoi et yo bisanga motono opposant bayaki mission na mboka nga en tant que prophète na kotika te na ko dénoncer biso to na armée te to na minduki te armée na biso nzambe minduki na biso ezali losambo nzambe okata biso likambo nzambe okata biso likambo lelo nazo pesa exemple lelo mabeo basali biso disant les opposants ceux qui lelo pouvoir en place c'est qui ba kotika là toi kasi bato ba kotika sur na Congo je ne crois pas na ba opposants non c'est ba opposants nyonso ba kotambola ba kokende ba kokokate ba kokende parce que ba ibi mabeni ba le peuple congolais soki na zolo belo kwa mama ndima kwa mtu kwa Ngwanda na makamone papa Honoré Ngwanda oui poteza pasi il est là na lelo ko était mais andimi kotikala na résistance na ye opposition ezali ka kumisa butu mutande soki gouvernement tengami papa bozonga place boy ndenge mo makambi ozo sala to basali ye zoni comme opposant ngalo comme opposant ndenge ngala pasteur ngala prophète je ne peux pas être opposant je suis église au milieu du village dans la routine loko moko na landi Muzito premier ministre Muzito azali suspendu na Palu pourquoi les Hispaniens parlent abimisi ba vérité na landi alobi omoni Congo ngai Muzito na gouvernement nga ndeto futi ba nyongo nyonso ya Union européenne na Banque mondiale yango moni ba nyongo mususu ba kata ikati nango ngai Muzito nazoi temps ya ko construire biloko minene parce que Congo na mbongo ya 14 milliards de dollars mbongo eza ndengeni so apiso 2 milliards de dollars et fait bozo futate ezokola na futi yango ne balonga ba lechela ki yango. Alors je n'ai pas le temps ya ko sa isuba biloko na mission ngesi la ikati nango abitango azali premier ministre ampe PPRD bazali ko benga ngai siko mouvement les andengeni ezabo lelo oyo bakoti na organisation salaire badoza salaire kuna banque combien 50 euros 40 euros et moto futi ndako ya 100 euros ako vivre ndengeni et ABC biso alobi ngana za suspendre parce que na dénoncer makambo mais azana un peu azana parti au pouvoir azana un peu na dénoncer makambi Congo obozo mona wana kambi ko na fight bakozamina na mbongo kufuta bato na banque te parce que kuna na kati eloko ezate basisi bambongo yoso Muzito to bangozito nani azo posante mais azo moto un peu il dit la vérité au peuple congolais parce que ça patriotique alors tu patriote alors wana to ko lobate so to bito mingambo
Ah, maman Yvonne. Bon, Nico? Vraiment, ça, on a émission de commencer déjà dans ce cas qu'on a n'enga bonzambe. Ata au lobby aussi qui loko la patriote ya mboka, moi la mboka, ozomo la mamdinga zotambo la peut-être tout ça na esengote. Ce que loko ana bonzambe que prophète azolo bana mamnyo soto tukoloba. En tant que prophète na bonzambe nyo soso lobani. En tant que prophète, en tant que bonzambe, Bible zo bisanga Matthieu 11:28. Boyena mikumba na bino epa na nganga nzambe la koyamba yango. Maman Yvonne, mboko ya mboka nzambe. Hein? Moi, je te dis quelque chose prophétique. Élection en 2016. Dialogue avec le matin. Vie juridique aux Alpes. Après 2016, elle on est collé à 4 ans. Mais tu vas bangater, Nzambe a une position en Bokoy. Nazo bisabina si dit l'internet. Nzambe a une position en Bokoy. Parce que le dialogue aux Anangote. Dialogue parce que dialogue pour ni pas pour sa mandat. Opposition est telemi, peuple est telemi et cause raté. Les autres comme une vie. Tu sais que moi combien pour to comme na décembre pour cette élection. Mbongo ezate et cause raté. Virginie qui ozala. Elle on est les 4 nango. Nzambe a bongo la makam. Oya bongo sa makam. Azana plan munene na mboko. Boko talango na miso moyen to misa secret zate. Nzambe a ça so ba secret mboko le koleka. Hein? Passation de pouvoir les gars na bo péter. Et que les canabos pété au bimozo kanisa o nini oui yiki ke kozala solo mais nzambe obiso sambe na mikolo nyonso azana katona pona ko pesa aboy makile tangi mingi oyebi matikile zo bomana gomba mikolo nyonso na butem ezo na est na Équateur Apocalypse 6:10 ezo ganga liboso na nzambe 6 millions d'habitants de peuple kufi makila na bango obazo kundaka bato mibimba ezo ganga nzambe okimakila mawa na makila wana. Merci beaucoup. Merci na ba Obalandi biso, merci na Flori Photo na Londres. Merci na bande konyo so baza ba abonné à Image à Congo, ba grande donc ba Célé di bon. Merci na base Alicia Onzaki sima caméra, ba bi papa ezaka site moko. Image ya Congo. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi la patronne. Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, comment monsieur souhaite ça sort yoki en obo santineti ba ofinga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir, il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte.